Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Voilà, salut, bonjour, salut, bonsoir. Bonsoir, bonjour, bon week-end. Djamboye, Numbo Tenabino. Hello. La grande famille, j'espère que non, vous allez bien. Toujours la grâce de notre Dieu nous suffit, bandeko. Kola la kola muka. Ezakaka grâce. Et puis nama wananzambe likolo na biso. Pour ceux qui totali, peut-être kutana ki na problème na butu. Ou encore avant to komati na eroyo. Ezana bato peut-être bazongi similimo. Misusu bakutana na situation ebele. Mais ceux qui sont au Koutani sous Souboye Bandeko. Et ça juste quand tous ça m'a tout dit pas ensemble et tout merci pour na mawanae likolo na biso. Alors bon début à week-end na balandignon sur ya BBC Mpoi TV. Bon week-end na bino. Voilà Bandeko, ce que zambala liboso BBC aza ko invité yo. Zala à l'aise s'abonner, aimer, partager. Numéro na biso ezala toujours wana pour na ba conseil, pour na ba suggestion na bino et ça la kabiso vraiment bien. Voilà. Titre na biso bandeko, bomoni na photo ya miniature na biso bomoni. Tozo nager toujours na ba artiste na biso. Je crois bomoni ma télé si ya Gabi na artiste na biso Papi Kader. Voilà. Depuis Papi Kader, alobaki kake loko wana ya kolobaki non. Ezo lekelae voir les gens sortir koya ko finga belle vie, poutine de l'écriture. Ezo lekelae a décortika kiango, a lakisaki o ezaki réel o ezaki vérité. Mais lokola batu nous les Congolais to réfléchissaka te. Tous alaka toujours wana na injuste et le quoi pe mokili elingaka vérité te bato ebele to saleli yango analyse bato ebele pe baye na sens moko ko répondre Papi Kader na ndenge ya mabe. Famille Libota focus bo matiselanga ngo na ba commentaire le Péchalov, on est ensemble avec vous. Bo aimer, bo partager et aussi abiso toujours bien to décortiquer ou encore to sa mon analyse. Je crois bon moni pe na tie turoyo elongia ya Gabi. Batuni ya Gabi. Oh eloko Papi Kader alobaki. Yo moni yango ndenge nini. Parce que Papi Kader a répondre Mama Telesi. Parce que Mama Telesi abimaki quand ninga sala kabat sortie médiatique nae. Et lorsque Komi va poser question à eloko Papi Kader alobaki, ngana zo mone eloko oyo batu bako boya ko ndimango sur les réseaux sociaux et lekelanga makasi. C'était juste une question à koloba eza ya solo parce que ce qui totali moment ya ba CD, moment ya ba cassette na ya lelo il y a donc eza na donc koloba que non il y a une grande différence. Mais bazo boya kondimelo ko wana et Mama Telesi a répondre ki yango insolemment ko landana na ki fanatisme oyo ezanga mutu ezanga makolo et pesa ki neti moi guerre te na ngamba Papi Kader parce que réponse ou encore maloba ya Mama Telesi ezalaki bien te. Oyo Papi Kader lisusu abima ki pona kwa ko kebisa Mama Telesi ya koloba ke non na ozelo silisa ba posa na yo nyonso na ozelo silisa ki fanatisme na yo
Après, je viendrai te répondre. Et na moni pe place au papi Kader aloba qui m'a bêté. Alobi pe kaka vérité à ko rappeler maman télé si à koloba ke non. Oh yo bimi oye ko répondre. Au répondre na ki fanatisme moko boye, y a sans intelligence, il y a sans sagesse. Pour neti nga bébé c'est na place à maman télé si ceux qui batuna kinga question wana et que na yebi ke non na za mutu ki fanatisme moko ezanga mutu ezanga makolo ya sans sagesse. Na ko répondre ata ya koloba ke non wana eza avis ya papi Kader. Mais lokola bato bazalaka na mayele te mbala moko memi yango na rando ya o répondre papi Kader na ndenge ya mabe. Nini ezanga kabino ya koloba kaka keno ou encore nini ezanga ki mama télé si yango nazoloba keno mayele nde problème, sagesse nde problème. Malgré âge. Papi Kader apesi avis na ye oyo eza ya solo. Soki ozaka ka mutu moko keno oza mutu moko ya ki fanatisme mutu moko boye o raisonnaka te. On comprendra peut-être à côté. Eh ndo memango na rando lokwa mama télé sa mimi yango na rando. Po ya rando ou encore pour na respect na yo moko. Mama télé elle pouvait aussi kaka ya ko répondre que non ya papi Kader ndenge alobi wana eza avina ye. Eza avina ye. Na oki ko ya ko condamner avina ye te parce que mutu na mutu azana avina ye, mutu na mutu azana ndenge amonela ka makambu. Mais avec nous, les Congolais, a toujours un problème. Au moins, maman, mon colo a bimi, bo kanisi que non, maman peut-être a oké kimia, mais il y a périssi sous moto. La grande famille, bo aimé, bo partager. Ba ke pa ya Gabi, to moni guerre. Na ba chroniqueur, na ba chroniqueuse, on ne bango ba question, na bango za toujours, il y a piège à koluka kaka polémique sur polémique. Ya Gabi azolo bakeno papi Kader aza mutu na solola na ye bien na solola na ye aboma moto bande konde loko etindi ngai bébé sena ya kosala analyse sur ça ya koloba keno ye ya Gabi akoloba keno akobenga papi Kader aboma moto. Pourquoi? Parce que solola kana ya Gabi na solola kana papi Kader na oyebse kaka aboma moto nini ezangi ya Gabi na part na ye soko tali ya Gabi otali mama télé otali papi Kader au mona ke non papi Kader azali ki na bango nyonso lokola ba yaya na biso baza batu moko boye bazo pesaka bango bambongo pona osala ba sortie médiatique raisonnement ya bo moto eza esute bandeko ata soki bazo pesa mbongo obima oya koloba mais ozana et surtout batu soki balandaka yo. Mais eza non que le bakino eza occasion moko ya kolukaka kimia peut-être ya kolinga bobongisa pe musala na bino tant que artiste. Et ça la kamabe ba sortie médiatique na ya mama télé si ya Gabi tango bayaka wana. Ya Gabi pour elle a Monica Kakeno oh nga na kobenga papi Kader na solola na e acha na se. Papi Kader aloba ki mabete. Ezaki avinae pona ngai mama nani ya Gabi lorsque ba poser question ana azai mutu moko akoloba te wana ezaki avi ya papi Kader nazongeli lisusu lokola esali ke non télé si mama télé sa yaki ko répondre ye papi Kader na ndenge ya mabe esali ke non papi Kader aye ko recadrer mama télé si ya Gabi pour elle pouvait peut-être ou encore elle devait dire que non benga ndeko na ngai mama télé si na ebisi aboma moto parce que mukolo soki ozo se respecter te leki akoya ko manke yo bandiko yebani soko za mukolo ke so ozo se respecter te ba memaka mukolo likolo nde loko tozo mona lelo bandiko au grand jamais natika ko mona sortie médiatique ya mama télé c'est abimi boye au sentir réflexion ya mutu au sentir pesa que non awa eza mama moko achaka kimia mo pelisi moto mo sopika ka pétrole. La grande famille beau aimer beau partager tozo solo là. C'est-à-dire que ya Gabi pour elle il fallait na notala situation bandaki ndenge nini parce que papi Kader na sortie médiatique ya papi Kader. Bandeko, lorsque nous avons l'analyse, nous avons un fanatisme à part, il y a une famille de bota, nous avons à part. To solo la poto sunga. On n'est pas là pour nous peut-être qu'on a copié sakamoto. To réfléchir sakapoto sunga batu mususu. Papi Kader aloba ki yango na respect nyonso.
eza avis moko oyo e révélaki makambo ebele tosalelaki yango mpe analyse. Ya Gabi mpo na nga azalaki mutu moko aloba te ke non na obenga Papi Kader na yebisa Papi Kader atia na se. Est-ce que Papi Kader ntango alobaki bongo atangaki ata kombo mama Telesi? Atangaki kombo mama Telesi te? Atangaki kombo mama Telesi te bandeko? Bozomona ndenge makambo ezobotamaka sur les réseaux sociaux ou encore na kati ya ba mama na biso encore bandeko na biso ba artiste mosusu. Et j'ai vite compris que non, ya Gabi pe azaka mutu moko boy, je sais pas. Mama Telesi, tolinge to ndima soki Papi Kader tango abima ki na réseau, tango abisaki sortie médiatique wana. Soki atanga rata ko mama Telesi, tolinge to lobalika mususu ke non mama Telesi aye ko répondre Papi Kader. Mais Papi Kader atanga ki komba mama Telesi te. Papi Kader alobaki kaka. Oyo eza constant ya munene basali na musala na bango ya art depuis banda tiledo. La personne qui a peut-être honoré l'artiste, ou a changé via l'artiste, ou encore a memi loko moko boye ya bien et pas l'artiste, c'est belle vie. Pourquoi toki on dit mangote? Tozela belle vie tia zolo likolo. Toko continuer ko beta nango, c'était parce que ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil ni à koloba keno ata bano babimi lelo soko tali ba filme to yo kama bangate to continuer koloba ngo eloko Papi Kader alobaki ana etikali elembo et puis eza vrai ekotika la pe bongo bano ba jouer lelo ba grâce luzolo to tala bango ba filme o bazo tourner awa vraiment ezo epaté ba filme kitoko to yo kama bangate et loko wana eza belle vie mutu alongoli eloko wana mabanga. Pour ceux qui peuvent bango ba yaka ba yebi ke no YouTube tozolia penza bien te peut-être moi muke ya mabanga to bandos nini. Ba osala théâtre to yoka histoire. Ou encore ye mama Telesi to yebi ye a continuer ka ko boaka mabanga. Ce qu'il fallait pas Papi Kader a révélé yango. Eza ne loko mususu bandeko il faut koyeba ko garder dignité na yo. Est-ce que Mama Telesi yo zaka ko obligé à makamunyo sur les réseaux sociaux bimi kaka oye ko répondre insolemment aux utiliser ta mutu na yo te? Ça fait mal. Ya Gabi ozapena nani te ya koloba ke no obenga Papi Kader opekisa Papi Kader. Pour ceux qui ont landé émission à Papi Kader atanga ki koma Mama Telesi te. Mais Mama Telesi lorsque sali abimi aye ko kebisa lobeli pe Papi Kader mabe. Papi Kader tango abima ki a cibla ki Mama Telesi te. Ya Gabi soki koloba ke non obenga peut-être Papi Kader nga na omona te na omona tino ko bengela Papi Kader te. Parce que mission à Papi Kader a cibla ki kutu Mama Telesi te. Il a juste parlé ya belle vie na oka mwana nga ndenge bazo finga belle vie. Ya Gabi de ta part peut-être ko benga nde Mama Telesi o aza camarade na lokwa boyebi ke no dio na bino eza ke no ba fini bino ba $30 ba $40 bo vandi na bo loba o nyonso boki koloba. Bobo sana ke no boza ba artiste. Ata ndenge bosala ba sortie médiatique bo okipe ka ko sunga communauté. Malheureusement bozo sunga pe ka communauté te na ba sortie médiatique na bino. Pekisa nde Telesi. Ya Gabi oki ko pekisa nanite ata bo solo la ka déjà na Papi Kader to boite. Je crois ta Papi Kader parce que na landa Papi Kader. Na landa rapeza Papi Kader ata tango saka ba sortie média ata koloba ne tu sens que non mutu esala. Peut-être ce qui ya Gabi po koloba ke no benga e po nanga. Tamsuka pe aujourd'hui qui peut-être ka na sagesse a koloba. Bon, ezaki pe sagesse te. Parce que Papi Kader abima kite po na ko atanga ki komba Telesi te. Yonde benga muninga na yo Mama Telesi yebisa Telesi. Papi Kader tango abimaki asala atanga ki kombo na yo te. Pourquoi yo ke ko répondre kuna boye yango ye pa ko répondre yo tant que ya ko zongisa o. Bima ka Papi Kader asala bia ko bima ya ko recadrer yo.
La grande famille, bon aimer, beau partager, hein, to solo là. To solo quand n'engé zalaka, eza réalité au to loba. Eza réalité. Ya gabi aza pe mieux placé te. Ya ko benga po boma moto pas papi kader. Par contre, boma moto n'est pas muninga na yo obobi makabusa ba sorti médiatique pour na ko sala ba makamoko boy koloba ba biloko moko boy ya ko détruire batu mususu. Benga ye rappeler ye bisa émission na papi kader abima ki toyoka ki komona yo tetelesi. Pourquoi ya ki ko répondre? Réponse que tu as kaka soki ba tuni yo ataba bino batona bokolanda ngai ozala artiste soki ba bimisio ba osali sortie médiatique ba tuni pa e o ba tuni yo papi kader aloba ki boy pona nga réponse à simple eza kaka keno on eza avis à papi kader hein eza constat na ye ceux qui posent d'accord na constat ya papi kader oza d'accord na avis wana ou même pas avis eza constat eza avité. Eza constat oh asali eza avité. Alors soki oza même moral na constat oh ya papi kader carrément le bia papi kader alobaki ya solo hein. Ah oui hein a révélé que loko soki oza même constat na yete carrément oloba wana eza constat na ye menga na yebi yango te esili obomeli yango moto ke na yo. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Appelez Kotaki. Et Kotaki appelez. Voilà, Bandeko. Tozongela. Biso na biso zaki keno. Ya Gabi, alinga bima intermédiaire. Ou bien ya Gabi, alinga benga papi kader aboma moto. Papi kader akoboma moto na likambu nini. Papi kader afinga ki mama telesi. Papi kader afinga ki mama telesi. Ta. Papi Kader asala ki sorti médiatique ya kofinga ta artiste mon côté. Papi Kader aloba ki constant na ye oye asali na moment ya CD na ya lelo. Mama Telesi na part na ya zaki mutu moko koloba keno wana eza constant ya Papi Kader. Ndenge kaka batuna kiye. Nini ezanga ki aloba wana eza constant na ye bite. Mais ye mbala moko amemi papa nani Papi Kader likolo. Et Papi Kader sa siko koloba mama. Ngana koloba siko te si ça no ba posa na o parce que yo tango obimi na ki fanatisme. Ye Papi Kader abima ki na ki fanatisme te. Papi Kader aza ni famille libota ni soki baba kuku soki baba nini aza na ye artiste et comédien aza collègue ya artiste aza collègue ya sila aza collègue ya Belleville. Asali constat alobi ce qui est vrai. Alobi pe botala ba moment ba CDD to ba ko vivre tala boy ba ko lela biso mbongo boye atangi na mayonnaise. Iya Gabi pesa nde mama télé si conseil likambo o etali yete ayeba ko zapper. Elle n'est pas obligée na plateau encore tant que ça ba sortie médiatique ba poser question moko boya keno mutu moko alobaki yemba la moko attaquant aye ko attaquer et ça ezo pe sa valeur na yete. Je sais que no ya Gabi akolanda émission o ya Gabi ko benga na yo Papi Kader te benga nde mama télé si po Papi Kader sortie médiatique na ya tanga ki mama télé si te atanga ki mama télé cité et puis afinga ki mutute bengande mama télé si akoloba keno abomana acha na se parce que Papi Kader ye na ngamu na lobi keno mama télé si asilisa ya ko répondre ko ya juste ka ko recadrer ye parce que amoni déjà des faits et pas na ya koloba keno yos bimi na ki fanatisme mais Papi Kader abima ki na ki fanatisme te abima ki tant que artiste et comédien. Toke na ndenge nini bandeko toke na ndenge nini na tali boy na bino ya Gabi conseiller de mama telesi bino mi balebo se conseiller na mona ki pe émission moko boy ya Gabi o na asengi famille libota pardon au côté de émission ngo makambo azoloba eza pasi na ba artiste mi balo mama telesi o na ya Gabi. La grande famille Libota, on est ensemble. Beau aimer, beau partager. Les Péchalov, on est ensemble. Beau kota, kuna na sala qui déjà, ba Péchalov na sala qui famille Libota, beau kene ko soutenir émission na sala qui on a vraiment émission moko ya bien à révéler ba makambo belé na kati kuna. Alors, c'est au moins ça.
lelo toza samedi ba bon week-end na bino nyonso. Je ne pense pas que non bokoloba que non maman BBC alobi mabe ngana yaka na nga juste ka koloba vérité. Na ba artiste ba oyo ba artiste comédien ba o ba bimaka pona koya ko leze batu pona ba o ba bimaka pona ko kitisa ba ndeko na bango ba artiste comédien ezaka mama telesi na ninde ba zaka na ebite so bazana ba monopole wana so na ebite so eza nini so ezaka mbongo ba pesa bango ba vérifier encore ba contrôler pe ba biloko ba loba ate. Alors bref, c'était au moins ça. Ce qui maman télé ça ko bima lisusu. Pona ko reka ko lobela papi kader mabe et papi kader azozela asi ça non ba posa na union sonné ko ya ko recadrer kitoko biso tozana to jimele kaka. Alors ezala mieux peut-être ya gabi ola ko benga papi kader oyo azana innocent afinga kine mama télé cité benga nde mama télé. Voilà, tokutani prochainement bandeko, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.